En tout cas, na bandai ko bomba manandako. Na bandai ko supporter te soki nazotambo na nzela bapesaki nga kombo. Do kombo wana siko ezaki pe kombo ya mabete ezaki ka kombo ya ndeko na biso azaki pa handicapé. Mais tellement que yazaki vraiment vedette nde babande ko pesa nga kombo wana. Tanto na koleka na nzela muta bengi nga na boyi romona yo Pongo Love. Donc babande ko bapesa nga kombo Pongo Love. Tellement que nazaki pe na mwindu bongo ya kitoko pena ya ye Pongo Love wana. Bakoma ko finga ngai omona benga nga boy tokende bien na wenze nazoboya pona nini bato bazobenga nga bazofinga ngai. Donc eze loko yesengo mingi bandeko na biso bo negligera biso te toza batu nga soki natangi pena classe mingi penza te po mama na nga banda kolengela nga makasi. Doso papa zotangisa biso nga na koki na nga te papa beti oyoka mama bitika ye. Donc mama muta bebisaki ngai. Donc soki mama bebisaki nga te mbele lelo nazoloba boye mbe naza vraiment na niveau pe mususu. Mais Sivi yaka Sivi nanatondia wana posa bolingo bamerike balobinga noto betatu na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane Mama baba tata mama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel. Tu vis site ya mama na biso Sylvie Lukeba bolingo ya handicapé. Abonnez-vous. L'émission Pardon des handicapés, c'est une unique émission où ils ont présenté par le fils de l'homme, Rudy BZ. Donc, différentes personnes à travers l'émission Oyo, handicapés, merci Mingi. Merci de la contact surtout, ou bien Arabi surtout handicapés. L'émission Oyo, Sylvie Lukeba, initiative, et au salon, peut-être, elle a handicapé le monde entier. Alors, le moment, je pense bien, Beka, dans ce la caméra, on a un plateau dans Bisso Awa, Ndenge Agoya, mais sur maman, pas handicapé, maman, quand on a déjà, on a déjà un plateau dans Bisso déjà, elle n'a pas handicapé. Maman, voilà, maman, Vanda, un bio, maman, Vanda. Vraiment, tu vas réaliser une émission Oyo, ton ami, maman, sont handicapés, papa, sont handicapés, jeune, biso, handicapé, les personnes ne montent pas des boules, le monde est des boules, au bien fort, ah, on va handicapé des boules, bien boy. Il y a des boules, la personne monte place sur l'artiste, et bien papa vit de loin, la personne monte des boules. Vraiment, c'est pénible ma casse vraiment. Maman, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé za bien, nangolo ya Nzambe. C'est bien pour un bon de loin. Ngape na sepeli, koya na nesika ona émission na biso, ya ba personne vivant avec handicap, na sepeli mingi na yoka kaka me, na moni bino lelo na sepeli makasi. Merci beaucoup. Alors, tu as avancé, Mission Bisso, pour avancer, je salue plus particulièrement Nicole Mabokoban, je vous salue là où vous êtes. Maman Alice Adéaline, je vous salue aussi. Maman Jutu Kinsala, moi aussi, papa André, je vous salue aussi. Maman Blani Machanga, il y a un beau satam pour le moment. Là, tu as avancé, mon Kéma Bisso, maman. Je passe bien, Mission Bisso, déjà de ça que Mission Bisso, Mingi Bino, personne avec handicap. Tu valorises Bino, Mimba Négija Bino, mais Bisso, Oiban Bino, tu revalorises Bino handicapé. Alors, besoin de qui histoire, il y a Bino handicapé, Bandaka, bon, quand on a qui bon, moi, tu n'es bon, nabotamaki bien, nabotamaki penandengi valide d'union azo tambola, na komi na âge à 5 ans, nde ki handicapé yaki kozwa ngai. Tanga handicapé ezwi ngai, nazongaki pena konguluma na se, nakomaki korampe lokwa nyoka. Libumu na se, nazo rampe penza. Wana handicapé ezwaki nga na matadi. Qui na bafle batindi biso mutation awa na Kishasa papa banda sana onatra tant batindi biso mutation na Kisasa nde papa ito yaki batindi biso na Wileri
na wileri na ke kuna kokende kine na ndenge nzambe na bomo ya tikaka mpe baoya ye te na ndenge na ye kotelema na bandi kolata bapareil na makolo na maboko boye nde nazotambola na bakani na nga na ndenge sikoyo nayaki kokoma mais jehova aza nzambe na bolingo oyo atindi ke natelema nabanda kotambola mpo faso nazalelaki mpenza ata mama mpe namonaki pasi mpona kosunga nga ere nyonso kokende kine komema nga na mokongo lo mama yaki kobela ntina mokongo mpo komema nga ere nyonso na kine komema nga antuka atikaki nga te asalaki makasi mpona nga mpenza na ndenge lelo naye kotelema mpe boye naye kokóma nde motu. Vraiment, histoire moko vraiment pas si bandivie bandikape ndenge ezalaka oza histoire ma biso. Excusez moi maman, nazali pressé une question. On se présentait comme maman nani? Kombo na ngai mama Alpha. Mama Kiala Makie c'est Alphonsine. Alphonsine, alors toi avancer maman Alphonsine. Na émission biso handicapé. Les émissions de la mini bino handicapé maman. C'est ça qui vient handicaper sa facilité. Comment ils m'ont constaté qui vit handicapé tant que vous avez un gène et comment ils m'ont collé face à valider ndengeni. Bon, en tout cas na bande ko bomba manandako na bande ko supporter te soki nazotambola na nzela bapesaki nga kombo do kombo wana siko ezalaki mpe kombo ya mabete ezalaki ka kombo ya ndeko na biso azalaki mpe handicapé mais tellement que ya azalaki vraiment vedette nde babande kopesa nga kombo wana tanto na koleka na nzela mutu abengi nga na boyi okomona yo Pongo Love donc babande bapesa nga kombo ya Pongo Love tellement que nazali mpe na mwindu moko ya kitoko pene ya ye Pongo Love wana bakoma kofinga ngai okomona abenga nga boye tokende bien na wenze nazoboya mpona nini bato bazobenga nga bazofinga ngai nakoma kotomboka makasi mais lelo ndenge naza boye natombokaka lisusu te nakoma omona ngo eza nango normal nazala nanga mpe na nini te ke nabombama nasala boye nakoma omona ngo eza nango normal ata moto afingi nga ekosala nango nge eloko te nakochange na nga mpe te nakotika na nga ka handicapé. Vraiment, tu vas avancer mission. Parlons des handicapés. Les seules et l'unique émission, à chaque fois, chaque jour, sur ces émissions, les seules et l'unique émission, auto que ça là, tu as sa vie handicapée n'engage zalaka. Histoire handicapée n'engage zalaka. Papa, c'est pas un miracle, vie à bateau, pas handicapé. C'est ce qui est histoire, moutou, moko, non, ça m'a mouné. Au fil handicapé, au négligent handicapé, baké t'en ça là vraiment vie handicapé. Je vous dis, handicapé, moi, on a physique, on a spirituel, handicapé, il y a spiritualité, bien gros. Est-ce que c'est pas que nous avons des handicaps? Tout ça, c'est un groupe surtout. Mais on est invisible. Les tous sont vraiment les madame. Tous ne sont pas handicapés. Non, tous ne sont pas handicapés. Si quelqu'un est handicapé, ils ont propre pensée. Là, maman Alphonsine a bota, a bala, a bana ou comment? Pas nous handicapés sur la caméra, handicapé ou ta bota, n'a pas bala kana été. Ngai na oloba na bala pena mariage penza officiel mobali nanga akangela nga lopango tosala civil tosala religieux donc na bala pena officiel mobali nanga pe aza personne vivant avec handicap ya chaise roulante donc abala nga penza donc bato baye na fête babi oui Beka, tu vas dépaler sa maman officielle. Donc, yo tu valides la syndicao. Yo tu valides ta tu vas maman. Mais pas sa maman. Officiel. Yo dis c'est handicapé. Handicapé à ça n'est pas une validité. Yo valide. Yo mon vanda wana. Au comment faire ça quartier. Yo valide. Au comment critiquer comme t'as mais handicapé à balai officiel. Tu conseilles maman. Bon, jour to sala mariage na biso. To sala mariage na biso commune à Barumbu. Bato ba yaka bazotia makelele batala handicapa bali baye kotia makelele wana bourgmestre ayebisi bango makelele obino bozotia ta musutu bokoma esika ngo te mais tala baninga ndenge batomboli mboka mukola lelo ezalaki vraiment en tout cas mabele tikala so mote pela soki ndenge balobaka na ebite vraiment donc ezalaki eloko moko ya esengo makasi ya esengo ti toke na église donc bato bazoya tala ka bandika pe basali nini babali donc eze eloko ya esengo mingi
bandeko na biso bo negligera biso te toza batu. Toza batu. Nga soki natangi pena classe mingi penza te. Po mama nanga banda kolengela nga makasi. Doso papa zo tangisa biso nga na koki nanga te papa beti. Oka mama bitika ye. Donc mama muta baby saki ngai. Donc soki mama baby saki nga te mbele lelo na zolo baboye. Mbe naza vraiment na niveau pe mususu. Mais na regretaka nango te po naza mayele. Naza mayele. Na tekaka na ngai. Na tongaka na ngai. Coupe couture. Na mekaka mwa muke na salaka na neti elamba na nga obona lati. Nga moko na tongaki na ngai. Beka bene ba image ya. Ta roba boye. Na tongaki na ngai. Do ba simple midel nga moko na simba ka machine pena na zokeni. Mais eloka passe parce que naza na machine yango te. Kaka na okepa baninga so na zwe elamba na kepa baninga na ke kotonga. Do bato ya mawa wana nzamba simba ka bango mitema. O bazana ngo ta musu atsena ngo ka quelque part ayebeli yango atatina te. Soko koki ko sunga. Sunga ka bandikape, sunga ka ba fille mère, sunga ka ba veuve. Sunga ka nzamba kobosa na ote. Nzambe apesa kakaba oba sungaka. Soki ozo sunga, yo pe nzamba kotombola oli suko leka. Yango bisiko tiaka na coffre fort wana o kipaka te. O tia wane vanda na onka pamba. Lukaka bandikape. Ba shege wano balala kalibanda. Lukaka bango papa. Mama nzamba kobosa na ote. Lelo soki yo loni komona to loni kwa libanga te. Oloni ilikuwa libanga te nzamba yebi ndenge na kozongisa nao ata na yo te ata na bana no ata na bana no te ata na bakoko nao en 4e génération ngana ba 4e génération pozo muta pesinga na sepelaka makasi pe na pambolaka ye makasi yango na kobosa na te toza batu tozaka banyama te tozalaka batu soko moninga zala na esengo moni mutu esengo wana soki esali yo motema pe kotutisama ngana lobaka motema po tuti liboko a 20 pesa motema fu etutisama motema soki etutisami te loboko pe ekosembwa mate yango tobondelaka mpona bino bozana bozwi po bino bato bozosalisa biso yango nzambe pe abosanaka bino te bisiko bosalisaka biso ezongaka pe ebele. Vraiment, Ezonga Ebele, je salue à mon grand frère Sami Mwanda, je salue mon grand frère qui est plus particulièrement en Autriche. En Autriche, je salue au grand frère Nanga Sami, Venanga vraiment, Venanga Bogar et Star, Venanga. Je vous salue, place aux alliés. Alors, tous sont handicapés. Vraiment, maman, elle fait un moment très important. Très important. Bon, c'est bon qu'on la batte. Mais toi, tu prends un handicapé comme qui? Il m'a dit que pas un nani. Devant you, bon. Pour na you vraiment, tu pas un nani. Pour na, tu pas un nani. Il m'a dit que je ne pas un nani. Moi, au fin handicapé, mais au bout de moi, ça mis sur le colo. Je suis handicapé, on est déjà handicapé. Au bout de moi, Mongol, Mongol. Mais je suis handicapé. Je suis handicapé, je suis handicapé, je suis handicapé, mais je suis handicapé. On ne sait jamais. On ne sait jamais dans la vie. Alors pour ne plus qu'il y ait arrivé, il faut tout se préparer. La conséquence, il y a des choses nango, il y a des choses nango. Bon baté, au comment je coupe femme de rozongu tout, roye baté. Alors que so yango pesa ki mutu, bon pesa ki mutu wana nzela sani afrodin zela na yo. C'est ça. Ba handicapé, baba bendiso pour na biso. Ba orphelin, ça pour na biso. Ba vieillard, ça pour na biso. Ce sont de vrais chemins, les 3 chemins, je peux dire, oyo ko sur biso comment nzela tata. Et bloco na, c'est tout ça bolam. Bolam pour la kate. Yo ko sa bolam lelo. Je koya wana koyeba te sokoyela mwana ni génération ne koyesika to yibite alors to ni je ba handicapé te donc la bino so va so finga bango ba senta yo wana chez parents na yo ça que le moko te mais tandi ka pas balal ba moko pile on sait bien que ça pile tu vois mba pese valeur couple ba handicapé yo pe question même handicapé comme couple mi ka handicapé ba valide ba déception valide to ngi comment bino ba handicapé bon ba valide pe to boite eza pe ya mingi balingana bango ba valide eza pe valide mingi balinga bandicapé akotala boye tam na kozwa valide na valide ba msupe bazana respect na bango te eza ka ça dépend ya chance kaka ya mutu eza na chance ya mutu eza te ke kobala na bandicapé eza te eza ka chance ya mutu
na makila na ondenge ko senga ke ngala zolanga oyo na vanda na ngana. So message nous connaissons vraiment plus particulièrement bateau lingisha ba handicapé. Bateau pe oyo ça dit que il n'y a pas cette montée vraiment ondimate. Handicapé ko tanda ko nyoto to ndebe yo ko tanda ko liboso. Abimaka temso azati lelo abimaka te même bana abimaka te. Message n'y a encouragement qu'on lance. Mais la poteau, mais bazaba ba handicapé. Ah tu ne sors pas d'ailleurs, reste dans sa chambre, ne sors pas d'ailleurs. Ni relancer bateau ce message. Na koloba boye mama papa. Soko bota mwana handicapé ko négliger ete. Aza mutu. Akovanda pa ko sala ba makama minene. Ndengi nazolo baboye nazopesa exemple na nga moko kaka. Nga soko ye pa ingai na vandaka. Oye na vanda na barumbu soko ye pa inga na vanda ba ebiso wana kutalingane ko kanga maboko te. Alingane ko vanda pamba te. Soka zoteka te ayoka ka bien te. Kaka fwa teka. Na vie ya batu nzambe kaka nde mutayebi. Yango mama papa na koyebi soko boti mwana handicapé ko négliger te parce que aza mutu. Aza mutu aza nyamate. Ngayo nazo lobati. Nazo tambola pe. Nazo sala nyonso. Nasalaka misale bele ndenge na zabu. Bamayaka oya bambuma na ko bapel. Soko tali yango nasalaka ngo kitoko na ko solo napa mesa po na ndima. So na yeba kiki na koza na nganga na laksa bino yango. So na be na ko yana émission na ngana laksa bino musala nga na salaka. Mesilité bomona ngo ka mukolo bako kita siglete na ndaku nanga. Nde na ko laksa bino ba image wana nyonso. To salaka misale bele ko tonga na zali. Ça ba nap ba couvre verre ba porte clé ba biloko wana nyonso na mutu ezali toza ba nyamate toza bato bozwa kabiso lokola bato na mona ba misuso mona zoke na nzela zokangisa transport mutu azoleka yoka tia oko tsabongo pona ni toza bato soko meminga mutu kanaka kufa soko meminga na mutu kanona kotika ni neloko te saka konde soko meminga tsoko kitinga na bi papa nzamba pambola yo mama nzamba surtout basi bazaka soka zana volant penza zo mimona kaka likolo na se sangani ye na ye ba mama yeso mona ki liboso ba mama to bongisa mitema na biso to bongisa ezaleli mukolo zwaki oyebaki te okozwa lolenge moko neti ngandika po na vandia mukope na kozwa na yebite zaka nzambe na koyepe ko vanda bwe mukomuso mona pe nzamba sali miracle mama contact yango mutuka yango na zwi yango eske na bomi mutu na boma mutu te kaka nzambe mutasala kati ya bato kaka ndengi yozwa ki mutuka wana ndengi ngape na kokozwa kaka ndengi yozwa ki lopango wana ndengi pe ngape na koki kozwa yango totika ko négliger ba handicapé soko mona handicapé na nzela salisa ye aza ndeko na yo ngana sepelaka na famille nga vraiment en tout cas balinga nga mingi ezalaka esengo makasi na mutema na nga pe baninga na nga nakolaki na bango batikaka nga te baninga na nga bande kozwa nga ke naza ndeko na bango tobande kosakana esika moko tokolamba esika moko bamayoto tokolia tozokenda bango classe nzela moko tamusungana na sisite na sisite bongama tokende te se komi musika bongama tokende baninga na nga bakozwa nga biso wana na nzela classe malembe kaka ndenga na otambola ndenge pe bango baotambola baokima nga te na ndenge tokozwa transport toke classe na ndenge tokozonga na ndako toza batu botikaka biso te bosungaka biso po biso pe toyokaka esengo bino boyokaka bosungaka biso bafesa zolo bamingi vraiment faire le mot très capital bosunga bango voilà je pense bien à chaque fois ma sur émission ba leko mingi ya ko salisa bango ya osonga za ba don vraiment Benedette Pinete ko yambaye semaine tiko leka avec même chose bosunga bango baza ba don au sable que belé moi je ne sais pas à l'époque quand on grandissait il y avait des centres de formation professionnelle pour les handicapés mais qu'est-ce que question de se poser ma casse ceux qui n'ont pas ça oh ils ont des arrêts soutenir habiter mais encadré par des privés par des personnes privées l'État a wapi même pas de ça même qu'on construit cette professionnel pour les handicapés ba yekola kaka pamba oyo ezala sous-souté ezala wapi ce que construit cet handicapé il y a cet handicapé pour professionnel pour handicapé tu es valide comme gang qui
institution na ye. Moi je me pose des questions hein. Yo vous avez validité mais tu parles pour les handicapés. Et tu es qui? Vous avez validité et pas dos handicapés mais yo ya représentant ba handicapé. Oh, yo handicapé. Tu quand tu me ça na bango handicapé représenter ba handicapé, va représenter ba valide, c'est comme ça. Ba parce que le ba handicapé OK pour de tourner en go. Yo valide. Même pas mawa. Oh, moi, tu peux bloquer à goma, on a détourné, bloquer sur tout. Ce sont des malédictions pour la famille, pour la balle, ou détourner. Il y a des arrêts qui noient ou tout le monde. Tu vas congolais, détournement. Na collier de la souffrance, volcan, qui bongo, tu as couvert, tu placité, la personne bloquée, tu as yoli. Boga mawa. Tata Kabiso. Israël, aux Akala, aux Afrique, aux RDC. Israël, aux Akala, aux Israël. Il y a un RDC. Il y a un A. Il y a une normalité. Il y a une normalité. Vraiment, mais monsieur, tout ça, comme Mingi est handicapé, je répète et je continue à répéter à chaque fois. C'est pour vous montrer que les handicapés sont capables de faire tout. On va dans les salles, à Salango. Ils appellent madame journaliste handicapée. Oui. Yo sumte pas na yo som sa handicapé ou ba au protéine. Papa oui bilo ka protéine chaîne yo. Tu ne sais pas. Alors toi engagé ba handicapé za maile, waza volonté au travail, waza volonté roteka, waza volonté ko tonga to sunga bango. Machine zele opamba kuna na poto. Yo tinda ngo awa. Mbongo atama 20 € timta atasa commerce na. Nzama pambola 10 € nzama pambola yo grave est réalité. Je vous merci vraiment la triple option est toujours ensemble tout le temps on est partout sur tu et puis j'ai lancé encore l'appel. Nous surtout vraiment que le ministère de police handicapé, tout ça, surtout les cas dans la chaîne locale, c'est-à-dire RDC Awa, dans Kinshasa. Toi, tu as vu les ministères handicapés, pas Kinshasa, mais ça passe, mais quand ça passe, nous avons Wi-Fi gratuit. Bon, il faut faire du mois. Il faut sommer méga. Puis, méga, combien? Autant de missions, combien de minutes? Alors, on peut penser qu'à peine niveau Kinshasa, RDC, mais c'est pas dans les cas. On va bien handicapé. La province, on va dire pas vivre. Soit Kinshasa ne va pas vivre, à souffrir. À mon passe boalé, mignoko, bonne province, soit les Indiens. Alors, pour me contacter, c'est très facile. Pour m'encourager, me contacter par vos souhaits ou des encouragements ou des propositions des émissions. Je suis là, plus 243 82 45 45 579. Plus 243 82 45 45 579. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Et puis, quand Facebook, on a dit Rodrigue Bouzit BZ. Donc, les compte Facebook dans tout ça vraiment. Merci de la triple option. Merci maman de signer ce message à Soukezala pour lancer le débat. Bon message nanga ya Soukezali. Soki na lobi ba mayaka na yekola kiwana na yekola ki on peut pas ndeko ya handicapé ma museka. Na yekola ki pa na ye na ndengi pe na silisi na sala ki pa na ye. Mais eloko na koloba pas ezali. Na kisasa pas ezali. Bosunga biso makasi eloka nazoba ke bosunga biso parce que mayele ezali makama malamu ezali mais ozanga biso moyen financement bosunga biso ekozala malamu soko sungi lobi pe nzamba kobosa na ote na pesi pe mbote na libota na nga mingi na pesi mbote na kolo chaîne oyo nzambe apambola yo mama Sylvie na pesi yo mbote nzamba bosa na ote. Ça va se noter, je pas si bien, tout ça va bien monsieur Mikolo, na be lubu ezwe bo mona bango. Maman il faut si penser so penza moi, mo saka mako boywana e lubu boko to lela ngo fort. Yango ta so po so ko lamba ya Kinshasa. Ya so vacances yawa, benga ka belo to benga Masilivier. Maman na maka musaka, moi na maka fumbo, moi na maka loko boye. Na mona ye. Ko la ça apprendre c'est bien. Il faut pas être orgueilleux ou orgueilleux. Il faut apprendre. C'est bien. Tout le prochain numéro. Bye bye. Sylvie yaka Sylvie nana tondia wana posa bolingo Amerike balobinga no tobeta tour na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane baba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel. Bobuka na te boya ebele nganja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi